Chers fidèles internautes d'Isaac News Télévision, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine préféré, Découverte, présenté par votre humble présentateur Platy, l'intelligence du travail. Là, je salue le patron de l'entreprise depuis Nouvelle-Zélande, l'homme simple, José Yungu, coup de chapeau à vous. Je sais que vous êtes branchés, scotchés en ce net moment pour suivre enfin ce reportage. J'apprécie également Mbotena Mama Yoyo depuis Autriche et Mama Social. Coup de chapeau à vous. Je salue également notre sponsor numéro 1, Mama Rose, la patronne depuis Nouvelle-Zélande, Mbotena Yoyo. Le lobo moninga bien toza sur le terrain dans la plateau. Toza le 8 mars, tokiti na terrain, kota musa micro baladère, koyoka ba agissement, ya ba mama. Ndenge nini baza ko se préparer pour la fête na bango to lolenge nini baza ko fêter. Merci à vous. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on maman nanga? Comment nanga madame Stella? Est-ce que tu connais comment bien sûr toi? OK, toza na Bandal Mola, précisément na croisement Kimbondo et avenue 24 novembre. Merci beaucoup maman. Bande Kubazo Lando partout dans le monde na e-news télévision. Toi aka na mutuna moko tozo tuna pour les journées ya le 8 mars où ils allaient lobby. Tant que yoza maman to kutu boza na kati ya maison yo ozotonga. Conseil nini okoki kopesa pona ba maman ba fanda na bandako ba sala kelo côté parce que fête na bino ils allaient lobby. OK, pour un conseil, on a repris ça la maman. Premièrement, eza kolukalan. Toboite papa zala na hein. Rosa la papa, soit tu n'auras zéro d'un chargement. Indépendance financière moi c'est très important parce que si on ressemble ça là yo, on va dépendre de la batuité. Nya sur le sala, na pouvoir d'achat no sala, sans que ne faut senga lisungi na batu. Et na bongo yango na zorobe sa conseil na bandeko basi parce que misel c'est les ébélés. Et d'autres personnes pensent que pour une femme avoir l'argent, faut ça la soit aux amsama makasi ba bureau et ba nité. Et là bande monsieur la mola dans la base avec 20 000 francs pamba à benda capital mon bon on est déjà salarié qui a des prêts déjà à ça s'avancer mieux la vie. Vous soit trouver pour la ta métier. Dites bisoir et ça télé couture. To la qui s'appelle tout ça là. Oh Monique a ça na pour ça koyé kola. Aïe na et to la qui c'est bolivonien ça. To ça na bisoir là. Justement papa grâce à bisoir dans la bandale. Croisement Kimbondo 24 justement référence dans le parking il y a moto ou ya mola aussi batché charpente il y a parking à moto il y a Selemba wana neto ça. Merci beaucoup maman. On a besoin le 8 mars tu vois que ils ont fait ya basi donc basi la femme fête leur fête de la femme le 8 mars yo ko la moi aussi ni na ko ko ba pour basi nyonso mokili na tina mukubanya ya le 8 mars. On a que juste encouragement il y a ma femme et que toute femme peut faire quelque chose. Donc toute femme a des capacités de faire quelque chose. Et ça qu'on s'est limité quand la femme ménagère, mais en dehors d'être femme ménagère, tu peux être créer même un potentiel aux ma casette. Donc toute femme peut créer. Yango encourager déjà salaka continuer toujours comme ça là et salaka il y a métier belé neti biso atotongaka. Donc si tu te vois que tu es capable de ressentir quelque chose, fais-le et fais-le avec amour et que produit et ressentir que comme une femme capable. Merci beaucoup maman. Mbote maman. Mbote papa. Tozali s'il vous plaît. Tozali na 24 Sibambili. Na complexe Kimbangiste. Est-ce que tu connais le combo? Combo nangai maman Pierrette Sakila. Maman Pierrette, le 8 mars journée ya ba maman. Na yebite ozoma na journée ndenge nini nanga mona ezole ndenge. Bon, pour nangai na ko lo ba journée ezali esengo po ete ba pesa honneur à ba maman. Mais na ndenge Jésus. Na ndenge que vraiment ndenge ezole kela. Ce que Nathalie vis-à-vis à Mboka, pour nangai vraiment journée la moniango penza. Bon, ezaka que c'est un peu honneur à maman, mais l'endenge Mboka ils ont marché, ils ont vraiment bien été. Oh, ndenge Mboka ils ont marché, ils ont bien été n'andenge. On a bon, malgré batia honneur à maman, mais la situation on a vu, oh, ils ont passé na Mboka, yangwana na kokolo ba Mboka ils ont bien été. Ah, yes.
eza solo et là on est au coquet ko lo ba poto sok sa pona ba maman nyonso mukili o bazola na minute na Inews Télévision. Pona ba maman nyonso na souhaiter bango kaka bonne fête mais tozala pe ba maman auto mais ma sentiment te mais to le Bible lobi la femme sage bâtit sa maison. Donc moi si azala penza ke oya kotonga libota na ye pe kozwa charge ya foyer na ye yangwana na sengi ba maman bonne fête ya ba maman nyonso na mokili mobimba nzamba pambola bango pesa bango sagesse baye bako bâtir ba foyer na bango na bana na bango na mibali na bango. Merci beaucoup maman. Merci papa. Papa, est-ce que tu peux dire comment s'il vous plaît? Ngai maman Efrazi. Maman Efrazi toza wapia. Toza na Ngiringiri na Bambili. Maman Efrazi lelo toza le 8 mars journée na bino kwa maman. Ba maman ya mokili mobimba bazola no partout dans le monde na Inews Télévision. Est-ce que vous avez un mot à dire pour le ba maman? Oui, nangana loba na lipona journée na biso ba maman ya le 8 mars eza journée moko malamu vraiment eza journée moko kitoko pona biso ba maman parce que biso ba maman biso nde to mona ki lycée kwa ya Yesu. En tout cas premièrement nazana esengo mingi pona kotala eza journée moko eza fête ya biso ba maman nangana loba boye pona bandeko na ngai. Maman esengeli maman telema parce que maman bisonde to botaki Yesu bisonde to botaki Yesu esengeli bisonde to zwa par penza ya libota na biso ya ba papa maman foye ba nzambe maman fo salela nzambe en tout cas maman fo asa makamba minene maman esengeli asunga libota na ye maman esengeli à surveiller bana et surtout génération à l'élo vraiment tozo mona bana basi bazukomi kolata mabe maman vraiment toza wapi et là tele ba ya bana na biso eza sou malamu te bana bazali ko exposer nzoto libanda vraiment zo sala passe mingi pona kotala et surtout place ngana tekela ka vraiment kotala génération à l'élo vraiment et là tele na bango eza mabe na ebité vraiment biso ba parents vraiment tozo donc na lobanini quoi donc tozo na ebité ceux qui penza tozo conseil penza bana biso malamu okotala vraiment mwana est-ce que mwana azana ba parent ou azana ba parenté mais remona que oui mwana azana ba parent trois génération ya bana et baby parce que na tango na biso elateli lelo vraiment na tango na biso ezala kité mais lelo penza tozo tala génération lelo vraiment bazo tika nzoto libanda bazo ko exposer nyonso donc ezo sala biso passe neti moi ça za sona valeur te. Si qu'on a boé vraiment mokili ezo kende wapi tozo comprendre te nangana bakisa lisusu pe pona génération o ndenge bana biso bakomi kolata lelo na ebité vraiment pona bandeko neti bakonze na biso so bazoko mona jeunesse ndenge baby na ebité so bazoko mona jeunesse ndenge komi en tout cas vraiment bakonzi batali ya biso likambo oyo parce que jeunesse et baby vraiment et baby makasi même na katia ba salle de classe bana bazoko parvenir koloba makambo ka lisolo kaka ya makambo ya mibali lisolo kaka makambo ya mibali ebele ya bana ebele balekaka awa balobaka masolo wana vraiment na bengaka bango na conseil ya bango donc génération vraiment eza ya kobeba donc tango biso to banoko tanga vraiment mobali les kanisi wana ko wuta kutu ndenge nini eko banda kutundeni parce que totikala ko yeba ngote mais lelo jeune fille moi na 15 ans 12 ans 13 ans voire même penza 10 ans bana ba baby do lisolo komika mibali donc c'est regrettable yangwana vraiment to biso ba parents vraiment to so bana en charge to ba ko encadrer bana parce que bana bango neza à venir à lobby. OK, merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Tout est bien, qui finit bien. C'est la fin de notre émission. Je rappelle, c'était Plati, l'intelligence du travail sur Inews Télévision. Bouti Kolanda, Binomoko, Obama Balobi, en ce qui concerne Mkolona Bango Yalilo, il y a le 8 mars. Je pense que Eza non comment, il n'y a pas de commentaires à ajouter là-dessus. Je salue Bandekonyo Sobalandi Biso partout dans le monde, na minute yo. Surtout nos fidèles abonnés, il y a Issa Inews Télévision. Na profité bien après sa motte na maman Karine Luta, yepe à landinga na minute yo, pe na maman Benyote. Mbote pe ba mbote na bino bisika bozali, na principe merci na réalisateur o asunga
na réalisation pour que vous captez un 5 sur 5 na banda kuna bino. Na pesimbo te na ba mama nyoso mukili o bolandinga na en fait na minute parce que c'est votre journée. Je pense que pour aujourd'hui tout ce qui a et nous allons nous retrouver à la prochaine. Bye.